Te na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi baye bomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na bino ya www.zoomel1000.com bandeko babolingo lelo tokolobela nini lelo tokolobela participation ya congolais nyonso tuna oyo etali mosala ya saint chantier na kati na mboka lelo tokolobela bandeko oyo ya asbel boboto oyo bazali bandeko ya belgique bazwaki likanisi ya malamu na nzela ya loterie nationale belge bakendeki na congo mpe bazali kobongisa babitelo ndenge na ndenge to baekole bazali kobongisa yango na kati na lingomba ya badiaspora congolaise oyo bazwami na belgique ezali esengo mingi bango mpenza mbela oyo mokonzi ya mboka papa joseph kabila apesaki donc bango bazwaki yango ya considération bomoni mosala oyo bango basali soki bolandi na babilili ya lingala facile bokomona ndenge bazali kobongisa babitelo ya bana ya kelasi bisika ebebaki bazali kobongisa mais ezali na bato mosusu bazali kokomprendre te bamosusu bazali koganga o mosala oyo ezali mpona gouvernement koma bango bakomi kosala yango non ndeko balobi 5 chantier ezali mpona congolais nyonso ata yo ndenge ozali wana soki ozali na likanisi ya malamu okoki kosala yango na congo bakobetela yo maboko congo mpo ebonga moto nyonso tu il faut apporter une pierre po ete congo na biso ebonga ndeko kolobaka kaka te gouvernement parce que tomonaka biso moko na ntango ya deuxième république ndeko bato mingi babandeka kokonte sur gouvernement bakalaka maboko bomoni eloko emarchaki te yango na zaire à l'époque ekendaka na kokundama alors na ntango oyo il faut koyebaka ete ntango misala ezali kosalama na nzela ya 5 chantier biso mpe toporte un plus to apporte pierre na kati na mosala ya 5 chantier oyo papa président joseph kabila azali kosala ndeko kozala kaka te moto ya kotikala na internet soki oza komona makambo kitoko ezali koleka na congo oyo kokomaka kolakisa ke oyebi mingi non ndeko ntango yo mbandi boyo mpe luka eloko nini kokoloba ete na apporte mpe un plus na kati na likambo oyo mais soki otikali kaka ah non eza mosala ya gouvernement ndenge nini bato bake kosala yango ndeko ozali koyeba nini ozali kosala te donc ozali moto moko olingi kaka kongo na yo to mboka na yo etikala kaka na kati na kozinda yango na mingi batikali na ignorance bazwi kaka idée ya 6 millions de morts babambi bango na mitu donc bazali kotikalaka ata eloko ya kitoko ezoleka na congo bango baza komonaka 6 millions de morts ekomi neti maladie moko boye oyo etikali kati na bango yango wana ezosenga traitement makasi mpona kotalisa na bato ke congo na biso ezali na besoin te totonga yango moto nyonso tu azali na possibilité ya koporter un plus na kati na mboka na biso po soki tosali yango te mboka na biso ekokweya lelo soki totali bien bamboka ebele tala lelo chine nani andimaka te chine lelo ekokoma aussi na position moko ya likolo ke chine lelo ekoma mpe kolesa bapays mosusu nzingazinga nani andimaka po ete bazalaka bomoko batongaka mboka na bango na kati na bomoko mais lelo yo congolais ozali koya na poto mpona koloba ete mosala ezali mpo na gouvernement mosala ezali mpo na peuple te ignorance peuple nyonso akoki kocontribue mpo na mboka na ye boyebi ntango allemagne bautaki kosala guerre mondiale boyebi bato batongaka mboka oyo ezalaki basi nde motu bazwaka courage batelemaka mpe batongi mboka oyo yango nomonaka lelo na allemagne mwasi azalaka na valeur makasi lelo ntango baza koloba likambo babandaka ntango nyonso na mwasi mpo bazalaka reconnaissant na oyo mwasi asalaka na ntango wana mpo mibali ebele bakufaki basi nde motu batongaka mboka na moma wana basi nde motu baevacuaka bamakambo ebele na bakor oyo bazalaki déjà ezalaki sans vie ezala bandako ezalaki détruit donc basi motu basalaka misala wana mpe basi batongaka mboka oyo yango tozali koyebisa bino ete congo ezali na besoin ya motu nyonso apporte un plus na ye na kati po ete mboka na biso kende liboso ndeko soki otikali kaka na ide non congo wana ndenge lelo ndenge nini bato bakosala misala ya baekole ezali mosala ya gouvernement oyebi eloko nini oza koloba te oui gouvernement mpe aza mosala tozali komona mais biso mpe bacongolais soki possibilité ezali il faut toapporte un plus na mboka na biso mpo mboka ekende liboso yo oza koganga kaka na libanda ya gouvernement mais yo ovandi awa eloko nini ozali kokanisa mpo elobilobi mpe okende na congo kokende kosala mokili mpe etalaki balo batala mwa congolais ake na mboka na ye amemi mpe mwa liboke oyo ke ekokocontribue na mboka na ye oza kosala nini ovandi kaka awa epuis soko olandi bacongolais toza kofungolela bino bona na bato mingi bakomaka baintervention ya mabe okofinga toujours gouvernement na bainternet soko olandeli vi na bango baza bato moko basalaka na bango eloko ta na poto mais bacommentaire basalaka okokanisaki bato wana bacommentaire bosala na poto babela bavandisa makambo eloko te ndeko bavandisa na bango makambo te bazali kaka bambouillère bato oyo babengaka bambouillère bato oyo bafingaka bato mingi na bainternet ce sont des embouillères bandeko bazali bambouillère bato bazali koambouille kaka
tant que mon commentaire pour vous dire que mais les amis qui bolande abomba toujours moi ça on a connu aki ba na ba tiber café au moment où on a gabiri pour na ko kuma baza bato to so yebi to kibeli bango mais bato yo balo bakaba makambo ete pour na ndenge ni Congo marché bazali bato ndé o qui vraiment bazali la souci mboka mais o bazali ka ko finga ko lo n'importe quoi l'année la bango et le cotin au moment où pensa tijengu na tijengu au moment où yemo ko to vinga na ko to mobulu ba facture etonde na ebebo azoko ko kabuti ko réglera problème yanda ko nete ko futa ba facture mais o ya gouvernement zo bande na ko pesa conseil ezali mawa dans les aïko lobaki congolais nyonso to poto ndima yo zo mayele kinde na mboka tonga mboka na yo la kisa ete ozali moto ya mayele et ya ko yaka tango nyonso loba n'importe quoi ko sala kama kelele ko loba ko finga ka ba konzi wana ezali solution te tango o ozali ko bete Congo ezali na besoin ba médecin ngo bazali nani médecin ezali yo moto yi na ko ozima yele mema mayele na Congo pete totonga ngai to moto ya nazali na polo na zuma yele na mema mayele na Congo poto kende ko tonga mais yo so ko tali kaka na idée ka ko finga ka batu ezali mawa ya mutende ko tonga Congo e bongo ko biso ba Congo le loto bete maboko to zala na seconde ngeli lombo na biso ko tonga mais so ki bomoni muto azali na seconde azali ko liga ko yo ka te mboka na biso le loso ko tonga ma allo bela moto abeta maboko azali moto mabeza azali mbuna ya pepe congolais ali ngika mboka ali tika na mabe o mabeza na toujours ko liga. Alors le coup là, président Joseph Kabila a eu tellement à la question non tant que les amis de Tonga Congo, tout tellement moi la Asimba marteau, Asimba loko nyusu donc estimant nyusu pour Tonga Mboga, de ba misusu ba moni ya monde mabe. Ba misusu bazale ko préférer ka ba discours ezangatina. Ah to posala la bino pon. Buketi mabuba lobi bozela ka pongo munité. Ah to ko la bino banzela buketi mabuba lo bozela ka nzela mo lobi munité. Mais et pas Joseph Kabila tozali komona. Avant loba, vous salez za ko salama. Yango ete tozali koloba ede Joseph Kabila azali président oyo azali na vision musika maloba muke misali ezali komonana mais lelo bato mingi bazali komona oyo Joseph Kabila azali kosala bazali komona neti Joseph Kabila azali kosakana mais misali ezali komonana nde moto tozali koloba ete tozali kobetele maboko po ete tomoni azali kosala mosala ya malamu na mboka na biso rebigi mokaki di Congo mosala oyo tozalaka utakala l'homme de la paix moto oyo Congo ezalaka utakala lelo nzambe alobi ete ye wana avant le fungo la monoko na eloba misali ezali komona voilà moto akoki ko diriger Congo na biso ye wana to boyi bato bakala ba discours ah to kosala la bino boye rien et le côté